benga bazongisa bandako na ye nyonso etikali oyo etikali etat de droit ezongisa bandako na ye asa récupéré mosusu mais etikali moke apres aza na conviction aza na motema pio parce que ayebi ke pati aza na ngwende mokia apesi ultimatum alobi bomoni bato nyonso oyo bazwana na union sacré bokokutanga na ngwende nazotala bino kinyungu ina basi viva moki alobi botika bango baya me tokonyungula ba alobi apesi na bakombo alobi moto lokola yaka me okukuta ngai liboso na yo okoningana te idepesi viva alobi okoningana te wana mokia alobi bamosusu bazokota na FCC bazokanisa ke toye ese nani union sacré eza place akosakana bayeba ke ngai nazali Frank Jongo azali Jomi Ndongala azali tosimbi nyo sacré mutoko bouge azali merci papa moke place azali na sepela kilobi alobi c'est notre frère qui est au-dessus de la mêlée Fatinde azala na ngwende amen alobi batunie makambo Fayulu alobi mais Fayulu ne représente rien comme ka kotanga ka ye lisusu te yaya lobi tokendaki na kaluka na loba tosali succès na kaluka ya kosakana te ye moto akotaki bamonika alati polo pati beto kaluka elingani journal lobi mpo na nini tosali diplomatie kitoko bato nyonso angwashi nyonso bazalaki ya Fayulu bango nyonso na nsima ya papa mboso place papa mboso azali tobetele maboko makasi mboso ya nkwanga sikoyo ya nkese wana ya peta kitoko yaya bato nyonso oyo bazalaki epai ya Fayulu bazangi kota ya kozongela oke président kota bakoti na nsima ya papa mboso yaya merci beaucoup mukwantombola akomi kokekisa siko 15 personnes oyo baza na vision na ye bolandanga bien boyebisaka bato mutu aliboso liso ya mokonzi papa esili alingete papa chef oyo azokanga neti mutu aza na char de combat azokanga sans pitié pour les salopards papa chef alobi na kotikala kolata cravate mpo bato oyo badetourne mboka eza bato ya cravate lekulu na cravate alobi na kokanga sikoyo bapesi papa alingete toji bashika te oyo baza na kashine telekomande na océan atlantique oyo baza na batashitashi oyo ya baamerikain wana mibale sikoyo eza na nsima ya babere rouge sikoyo na kati na ye pem oyo ya la polisi ya pem sikoyo yo meka bakolongola micopo etalinga te toza na deuxième papa mboso toza na troisième papa bahati lukwebo toza na quatrième OVD papa Victor Tumbatikela ndeko papa Victor Tumbatikela oyo ya OVD ye wana azwi assainissement nyonso akishasa mobimba bazobenga yango projet chilejelu yaya chilejelu c'est-à-dire projet exemple komeka ndakisa komeka kobwaka jus na sete komeka kobwaka sachet na sete tozofongola bakaniveau tozotala soki salite eza na kati tolongoli ale badanke ememi kishese ezokoma kini propre batie ngai communicateur numéro 1 ya OVD mwana mama mambu maso musala ezobanda lelo c'est-à-dire babengi ngai na 9h soki tobandi c'est-à-dire heure to ebandi nabengi bakameramene na ngai
5 caméras. Nous avons besoin de 5 caméras. Tintou na bino eza. Ezali. Côté les autres nous avons quitté. Ceux qui ont quitté la store de mouton. Papa singa de type ya OVD à Pembe. Cortège. Na 3 minutes on a combien 3 voitures. 10 ans 10 voitures. 20 ans 20 voitures. Na combien 3 grave 4. Au boy Kendall met la poison. Mesdames et messieurs, viva! Naloba, loba, na souffrir ya trop. Lelo na vu 2 chambres salon. Na komi ko vana 2 chambres salon na carreau. Uweze na kati na komi malisuli banda. Ilongo na banda ko mona ngwe papa shadade ko me pana ngana sepelateur. Ndongo inene ngana banda ko kota ngoli banda. Kona ko koma kana kata na sepelateur. Leta maboko ya. Na zongi silukuma panza. Na nyama oyo na komi kofuta banda ko ba $150 nyama. Mwananga. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Yaya, nazo mwana ndele pila ngai zo changer na sepelate. Sepela. Poison na pamba na kubwaka ngoko na mzambo. Kama to lobi boyo kangai. Shebeya. Boyo ki shebeya, proseba. Proseba ndinde kuna ngai. Oya boma ki shebeya. Bila ki ebikoki. Oyoki arrestation sans condition de John Numbi et Joseph Kabila. Commanditaire. Balobi, baboma ki shebeya. Ba témoin oculaire bazali mi balé ba témoigner déjà. Bakenda ki kokunda na ferme ya Jinja. Jinja za pri. Jinja no ko za ndolo yo zela ka ba ya ko soyo. Jet privé soya. Ba ya ko so Jinja. Awa, tolezo ebisabino. Kala la kalawa kangi bisaka. Oya simba kibilamba makila. Ya shebeya, ye wana zoya kala la kalao. Na milambo za Sénégal. Bazoya. Délégation 5 personnes jet privé zo kita. Bazo samba. Oyo yaki shebeya. Kosuki sayo. Omoni kamera. Ate bazo le ba procès au bande le 15. Dala. Et comment quand le 15 one, koko nyanja teleme makole komi boy. Allez, komi boy. Papa va tricoter. Dima, si tu n'as une félicitation nous allons au ça. Kalinga sumba beti boy. Ibu mwe komi boy. Nakata lipu musibazo. Si nyangi. Merci beaucoup bande konangai. Tolobi boy. Tomoni Covid-19 faisant frapper. Yaya, tobosani bakashine. Po batu babengi ngai. Ozo sala ba plein makasi. Mais sala na kashine. Malade zali. La ta kashine na yo yaya. Protéger. Yo fait aux exemplaires. Toza batu ya Fati Beton. Fati Bic Rouge. Vrai ou faux? Vrai. Ola ti kashine na yo. Mais tozo mona na matonge. Na matonge fula ko sakana te. Na babari fula ko sakana te. Na mambongo moyen te. Mais kaka bana classe. Yango to sengi le 15 bana classe bazo en classe. Ba respectende bakashine. Lelo mukontombolo mo ama eza le 13. Bazo bimisa ba bis 450 bis. Bazo bimisa ce que ça le samedi. Ce que babimisa ngo mukontombolo muto ko sala cérémonie nango. Balobi boye biso base. Biso nde base. Yo kela ka biso mukontombolo mo ama yo kaningi. To sengi kolongwa zandu kingasanya suka tela biso 300 francs vrai ou faux? Oui. Soko moni ebele tata 500. Suka kana 500. Suka 500. Papa, suka kana 500 bato ko betolo maboko ebele. Omoni lelo ozi pouvoir na kaluka nyonso na pe. Na koti na kaluka mokonzi na lobite na memeli bino elokote. Sil munyere à la prochaine na koya. Kaluka comme yabi yabiso Kaluka tombé na okende musika te parce que ba orateur ba sepele
Président Miyake, à vous la parole. Ebwenge, watoto wa Katanga, Kadutu, Butembo, Buzisi, Fizi, amujambo sana. Bana batatu bamamu Dibumba Dibaya, Kandashika Kabe ya Kamwanga, Sumbula Kamonya, Betwa Bue, mwana mama mwana mama, Matisa Mbongo, mwana mama ya Dembororo, ya Dembororo, mwana mama mwana mama, Mambu Masobele, Mambu Masobele, arrestation sans connu, ya monsieur Numbijo, et Hippolyte, ya Bakanambe, ya Bakaze, Moukwata. Révélation sur mort, double assassinat. Il y a Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Malali Bosso na Congrès Salamate, des policiers, au bas révélé. Moko Komunaye Ilunga, Adalaka Adjida chef de la police. Moko Salaki na brigade. Papel si tous les pistes y a la solution. Batangi commanditaire, c'est Numbijo John. Donc Moutou Ndaki Bango, comme on a eu Hippolyte Kanambe Kaze, IDPS, viva, Congolaises et Congolais, mobilisez-vous et prenez-vous en charge. Oye Koya, on est Simnoboué, et ce qu'on a dit c'est Péra. Parce que justice fait son travail. La minute Oyo. Déjà FBI, armée congolaise, déjà encerclé, Nombito, John. Bientôt Mukamate. Aya Awa, parce que lobby 117 au Niger, tout de l'homme. Union européenne, États-Unis, Nations Unies, parce que ouverture, procès. Yachebe, parce qu'à Koufa qui le 1er juin 2010, président voté, 2010, 11 ans, donc 11 ans, donc on est à Koufa en face il y a ISC. Panzi wana bureau ya la police akufa wana siko kanyama azalaka awa na ville ya Kinshasa viva sakola baza wana baza kosambwa Hippolyte Kanambe na Kashamata tous les barrières balongoli yango sous commandement ya chef de l'État et l'eau que ça a vu dans l'Union africaine, les années historiques. 54 ans après Maréchal Mobutu, c'est Fachi Béton. C'est quoi le problème? Oh, le Congo, ça a un pays limitrophe. Et aussi, là, dans ma boko, il y a président, il y a l'Union africaine. Pour votre information, il est viva! 3 juges, il y a une grande instance. Gombe Kinshasa, Bazali arrêté. Lobi la soir, Memi Bango dans le parquet général. Il y a Gombe. Président répété Naïba. Merci. Il est viva! Lobi 3 juges. Il y a TGI Gombe. Grande instance Gombe. Qui Bakangi Bango Lobi la soir. On a problème, il y a corruption. Et lorsque je dis procès et bani, Vital Kamer et Loua Kaningi les Niki, Bozo Lota Robimate. Parce que Kamer a donné exemple et état de droit. Ce Kamer a bimi, éco-fragilisé Bisso, état de droit. Le peuple d'abord. Mais s'il était le monsieur appelé David Letzner, condamnation à 20 ans de prison. Travaux forcés. Parce que l'affaire, il y a soit des moutons, ils peignent. Voilà. Et ça, la matin. Azal, il venait en Belgique. Azon a quand même été. Condamné 20 ans de prison. Il faut appeler ça l'État congolais. $1 million américains.
na 250 millions de francs congolais oyo azwaki na programme ya 100 jours mpona kena kosukisa idps viva le mese appelé Mike Amer oyo tobengi ye na bakongo nzita oyo tobengi ye na Kasai mukalenga séjourné na Kadutu Nord Kivu Beni et Butembo lobby a bouclé sa mission sur Kassong Awa Nakin. Le cas de ça va installer quartier général. Il y a l'armée congolaise. Mais c'est Mike Amer appelé la population congolaise. Bakatalien na ba groupe armés. Parce que Bangonde va financer ADF na Lou. Le cas de M. Mike Amer, c'est qu'il y a une pression militaire. La neutralisation tous les poches non négatives. IDPS viva. L'Obina 12h, groupe appelé les Maïmé Léopard. Au Bazalakana Loubero. L'Obina a mis 30 000 personnes. On va déposer Mandouk. N'a pas armé. N'a plusieurs armes blanches. N'a minute Oyo. Tous les téléphones. Et comme ils sont surveillés. Dans les États-Unis. Hippolyte Kanambe, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Bientôt arrestation. Il y a Willy Bakonga. Parce que la révélation est bimi. Boyebi n'Équateur. Village Bokakia. Village Bokakia. École comme on a un mot Bakonga. Parce que Willy Bakonga. A sala de qualité. A Zuba et Sobé. Bandako Zangatina Yazamba. Tableau na kati ya nzete dans place ya bakonga mukama lobby na province ya Lomami arrestation ya directeur provincial ya EPST bakangi détournement ya des millions de paiements ya enseignants pe a saboter vision ya chef de l'État na minute oyo même Chantini Ngobila. Alors le problème c'est si massacre, il y a Yumi, Maïndo, mobilisez-vous, prenez-vous en charge. Voilà ceux qui sont IDPS, viva. Bientôt arrestation, il y a M. Chadari. On ne peut pas nous intimider. IDPS viva. Mwana mama. Batula pakaba mona pe. Kiyaku kiangana. Kindo bika. IDPS viva. Bientôt président Gilles. Boka Boulanga n'a été. Merci. Soit qui parlement la lumière Salama. Ça pour la Chine. Même moral. IDPS viva. Soit qui passe la Guinée Azui. Gilles Azui, et ça est Sengo, il y a président Mia Kena et Sengo. Il y a un combattant idée, IDPS. Le boy division, nous avons la vision, le chef de l'État. Le boy Bokaboni, tu reçois surtout une salle. Voilà qui nous reçoit qui s'est IDPS. Viva! On ne peut pas nous intimider. C'est Chada. Bientôt, Moukwata. Mais pourquoi Moukwata? Destruction message. L'objet a détruit l'État. A BBC, à douche, à Taro, à l'Ongoli, à Singayakuba, Nebasengi, à l'immédiat. Arrêtez. Et Koko Nyangi Yabako. Bientôt aux arrêts. Problème, il y a 300 maisons. Il y a l'État où a Tekango. Bientôt, Koko Nyangi Mukama. Attention, Olive Lembe. Il y a qui est lobby dans la Afrique. Au lobby qui est Hippolyte Kanambe, Azali Soda, toujours militaire. Azali Soda préfabriqué. Le pays va forcer. Place, il y a Hippolyte Siko, tout le ONG, il y a monde. Basangani Moutouma, il faut que ça arrête. Merci vraiment. Nasuki wana oni asa asana. Quand nous avons président au Parlement, tous allons unis mobilisés derrière Moukwa. Tongoro. Tous allons 100 jours, tous allons 200 jours, tous allons 1000 jours. Tous allons dans la main dans la main. Merci. Merci Mia.
Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il et Saliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Salika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon crime au bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza bazali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store. UDPS viva! Viva! UDPS toujours viva! UDPS viva! Viva! Fachiba, maintenant, combattant, il quand même un combattant. C'est très important. UDPS viva! Viva! Fachiba, maintenant, combattant et combattante, bonjour. Combattant, on bien à Kolobela par rapport à l'actualité, eux sur le terrain pour Kaki Banungu, les militaires, moi, FARDC. Bakimaki, bagenda ko rejoindre na ngambu ya Badabel. Na yebi bien na Kolobela, voyage à Chadari nenga la ni mama Olivilemo. Ba otamolani na est. Na Kolobela, makambo révélation oyo kadima yebi singai. Parce que mikolo est comme politique à pièce par pièce. Il de pèse c'est FIFA. À part wana, na yebi bien na Kolobela par rapport ya actualité politique, ya bandeko na biso ya catholique o bazo sala na est mobimba. Parce que né sécurité ya Kasongo, ato lobby Tochako makeye na réseaux sociaux, yeba ozali mosala musala, tozo senga baka remplacement na colonel Elvis. Général Elvis. Parce que général Elvis boye bien nga banda ko sala na terrain, bolunga ko yobono kanungu nunguté. Yango to ebisika songo. Na to mona général o to benga libungu nete. Atika zo ebisa batu ke sili na sala yo nini mais ozo taba kuluna na nzela osala ngani ozo sisa kuluna atinelinga policier mongo lobi kasongo zo lukayo na sala ye nini osala nga eloko te me kulunele osala nde musala tokoyoka. UDPS viva! Viva! Combattant la zone caché. UDPS viva! Viva! Awa mu kwantombolo bazo zele pas Joe Biden. Yango boyoki à 72 heures. Il fallait premier ministre abima sur le terrain. Boyoka ki lobby sondage. Et bande koleka na télévision to bengi na Silhouette TV. Bande ko pesa déjà sondage. Awa déjà représentant à UDPS na Katanga. Azali favori Eberan. Azali favori. Bachaki Jean-Pierre Mbemba. Baye kocha Moïse Katumbi Chapwe. UDPS c'est viva. Viva. On va taper ça dans Siloga. UDPS c'est viva. 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 Comment on va likolo kanaba. Combattant d'élite. Oye bisaki yo politique comme yele. Soko boy politique au retour nangu. Ngulu. Yaya na ebisi yo. Kadima uchu ko dévoiler ba secret na Aner. Kadima uchu ko dévoiler ba secret à Shadat. Combattant lo ba yango pesa ki Shadat lobi kanda akena ndako babibisa kenda kwa leta akeko panza ndaku abebisi na bakaro mais tozo senga na justice bakangela biso Shada destruction méchante combattant lo bate lobi témoin ba papa ya 40
suki na mutu lobi akosaki naza na coronavirus oyo babimisa akende libanda akomi na DG babi papa moyo bima ezate yaya nayebisaki yo bakomesana bango nyonso baza na résidence surveillée Roger Lumba nayebisaki bango Félix bolande ndenge aza boye te aza mabe kutu koleka tata na awa nayebisi yo tout le monde baza na résidence surveillée papa nayebisi yo ntango omonaki armée oyo tobengi ya Rwanda bakatisaki na Rwanda baye na Centrafrique balobi ete tokoki kosécuriser président ya Centrafrique ezalaki kabale oyo ebongisamaki ete mpo ne fiske bakota awa bakota na République démocratique du Congo mais tala lobi baye bakoti a partir ya est côté ya Centrafrique bazokende bakota côté ya est combattant parce que baesa biso Kabila lobi na résidence surveillée parce que boutu koyoka même dossier ya Fulbert Chebeya etelemi pamba te Kabila awa basignale biso lobi mpo bandeko ya Katanga balobi Kabila akimi na ferme na ye ezalaki na Katanga azali côté ya Kolosi na Ngomba na bavalise na ye UDPS viva biso tokolanda ye bisike nyonso azali UDPS viva amata kita parce que acomprendre ete batie na résidence surveillée papa nakoyebisa yo kadima ayebisi bajean aner ayebisi bango de 1 ndeko shadari oyo amutema mabe makasi arecruté bajeune awa na Kinshasa abi ake na bango Katanga moyennant tous les jeunes bapesi bango oyo tobengaka $2000 à chacun batikela bafamille na bango mais bakosaki bango baoke na Katanga bake kokota na mine epa arbe yuma mais ne puisque bakomi na Katanga baye komona bajeune oyo ya PPRD bakende kozwa formation na Rwanda oyo tobengi bandeko oyo ya bakatakatanga bakende kozwa formation bamoni bakoteli bango na salle na John Numbi bayeli bango baarme parce que papa bayebisi ngai ale tozoloba wa combattant mama Olive Lembe kotambola wana bakople bango bayosala na Afrique du Sud bango elongo moko na bajara souberwa na bakimbuta oyo baza na Afrique du Sud a complicité bazosala bakabal pour être ne fiske Kabila abanda kotia mutema na armée fatia dépouiller ye atia mutema na justice fatia dépouiller ye eloko ya lobi boye atikali na mbongo na ye pour ne fiske aluka le plus moyen pour être akwesa pouvoir en place toyebisi amata kita yaye musala abuo awa nazoyebisa yo a partir ya lobi armée ya Aficom na est mobile mesure contrôle papa na yebiso mutu akobouge te parce que bomonaki présence en Fachi na Israël ezalaki mpona pamba te parce que lève tozoloba est mobimba ezali bien sécurisé oyo tobengaka na armée ya Aficom mutu akoki kobouge aza te Kabila yo komona ete na minute oyo akomi kokoma na porte ya boloko yango omoni procès oyo babengi ya Fulbert Chebeya babengi oyo tobengaka Paul Milambwe aye kotémoigner yango olandaki marke amer awuti kobelela na est alobi moma ekoki mpona kosambisa bakriminel nyonso na République démocratique du Congo UDPS viva matapesanga vivelonga UDPS viva Fachibe Momaïbe les grands Mukishibe Mkwatongolo les grands esprits papa oboyi fachi okotuna ngulu yaya bolandaki communiquer na MRC lobi te papa akebisa bato alamuka MRC lobi alobi bino matin fayu boke boye batike gagna na ngai ezali Félix Antoine Tshilomotise yaya koyebisaki bango bakomesana ezali Singama Tembele papa lobi ezalaki kita parce que awa nazoyebisa bomona on lokola bafanti Fachi bazozela ye pa Joe Biden alobi cette fois-ci na tête à tête natala partenaire privilégié na biso na République démocratique du Congo oyo tobengaka Fachi yango nazoyebisa yo même Kagame auti kosala message na Rwanda alobi boye moma ekoki Kabila atika Fachi à l'aise parce que biso ba Rwanda nyonso mobimba bana droit ko soutenir Fachi a comprendre ete viva combattant na zo kateli de PS viva Kagame azoloba ndenge wana pamba comprendre ete bisika baprotéger ke pa baaméricain ne biloko wana nyonso Fachi akomi nango po soki ameki yaya abuo yango omoni Kagame akomi kotubela masumu na ye yaya nayebisi yo yelo omonaki meme na est bande kobetama parce que d'ici bientôt balakisi nga na Goma awa nazoyebisa yo na Goma bauti kotia oyo tobengaka état-major général classé déjà bazela mokonzi ya mboka après kobimisa gouvernement après gouvernement na biso yeba déjà mokonzi ya mboka akende koinstalle na Goma papa
Bon, mon aki Égyptien, Égyptien, bozali komona. Lobi bokotika la komona bango lisusu. Na esaki bato FCC bazalaki na dringa masanga. Papa, bato FCC bazalaki na dringa masanga. Tango kwite sili bango, ba comprendre que pouvoir abanda ko saka nango. Yo so mona mutu. Azwa kabeli au mwasi. Mais moi ça no tikala ko cha ezemité. Mais lelo nazo bisa yo fachi ndenga ko cha RDC zemi. Akotia mo zemi en désordre. Parce que Nathalie le président africain, il ne fait ce FIFA. Il ne fait ce FIFA. Nathalie, le président africain, il va mobiliser les opérateurs économiques pour s'installer dans la République démocratique du Congo. Ce qui est RDC est développé, les alliés font Afrique centrale mobile. Yo lobby au sol au Canada de nature RDC Kobongate. La EBCO, ni les ça. Ni les ça. Yaya, na EBC Mino avec Fachike Monaya. Alléluia. Amen. Combattant d'élite. Yango na koyebisa yo zala serein. Quand on a mobilisé comme un seul homme. Biso nyonso. Na ba Congolais. Parce que le bilan la nuit na Brazzaville. Ça sunge soisa un grand. Makamwasa na Brazzaville a postulé les sous. Ceux qui ont le même diaspora. Il y a Brazzaville, Olobi Mabé. Olobi Mabé a tini babomi famille on a basé là-bas na yo. La carte à Brazzaville. La complicité à Banan. Il y a des Français. Mais lobby, et là, on peut signer un candidat combattant. Combattant, là, on a le battu. Lobby, et là, on peut signer un candidat. Déclaration, au Belgique. Hollandais qui lobby Bilognos. Belgique a zone Fati a organisé l'élection le plus possible. Belgique, Belgique, Mamana. Belgique, Mamana. Belgique, Makamuni, la République démocratique du Congo. Il y a un gros business au Belgique, Belgique, parce que les autres, Moutamamela Bisso Kabila, les Alina. Il y a un gros Mikolo, na ABC Bango. Baké, ma place, Bazali. Oui, Michel. Babé, il de peste à ministre, Tozoben, agence voyageur. Est-ce que bonjour, il de peste Mikolo, Bazali, agence voyageur. Dans mon moment, voyageur, bien voyager. Jani Mabounda, voyageur, bien voyager. Il de peste Mikolo, Tozoben, agence voyageur. Les autres voyageurs, Batougno. On a le long de la souci. Je peux être président, merci beaucoup. Il est fait, c'est viva. Viva. Il est fait, c'est viva. Viva. Il est fait, c'est viva. Viva, viva, viva. Bonjour, bonjour. Bonjour, Lissoussou. Bonjour. En tout cas, Nazane Sengo, Akukutana, Lissoussou, Nabilo, Nationalelo. Otomera ko partager ezali actualité à la une na divers na yebi que non evele basi ba pesino ezali maman na information alors yo naza ko senga na yo toujours il faut ala toujours na Sengo puisque Sengo le kinyoso so tali mu kwantombolo même azo yamba batu même azo kende wapi aza toujours na Sengo puisque Sengo eza victoire boto boté Fachibe Ukishibe Moma ibe les grands esprits alors ça n'a fait so on va que Fatiaza béton olingaki yo moko kanga makasi Fachibe Ukishibe Moma ibe les grands esprits l'homme fort du Congo et d'Afrique Moukontombolou les rois d'Afrique mais c'est ça, les raisons sentir béton ya makasi donc cela veut dire que malamoko bibotu eba puisque kula na ebisaka bino balukaka béton makasi tana mukwa tombolo na biro na ye les raisons bima na biro tala béton na bakomi Fachibe béton cela veut dire alukaka béton donc c'est une actualité politique donc betama solo tambo mwamba mbongo balobi ayibi yandimi asuko combien puisque malgré na ebisaki bino ke tambo mwamba lobi alongolaki mbongo na banque puisque ngonge kendaki mais bayebisi monsieur Tambwe Mwamba l'infraction est déjà consommée toujours na kati actualité politique tokobeta masolo ya général moko rwandais au Kabila Nomaki aza kobeta tout partout tokopesa message pas John Chibango puisque Musali foi salama voilà en tout cas tobandimba moko puisque ngonga ezake un général rwandais Pacifique Musunzu qui occupe la zone de défense à Lubumbashi est arrivé à Kolwezi dans une mission de tournée dans toutes les provinces de l'Est pour préparer l'assaut militaire
contre la hiérarchie et pour créer l'État indépendant de l'Est. Ce monsieur a été nommé par Hippolyte Kanambe comme récompense d'avoir massacré le millier de civils dans les autres plateaux. Et on nous signale que plusieurs réunions ont été. Au moins, il y a Kabila dans le Bumbashi. Général Oyo a sali ba réunion Belena Kabila. Alors, Moussa Nezani a un message au Kabila. Pessier, Abanda Kotambu Samon n'a pas autobengi ba militaire, autobengi fidèle. A passé message. Message des Zani. Basangana, Basalo autobengi, va réclamer République et indépendance à Katanga. Alors, va signaler Bisoboy. Kabila a tindie na minute à Kolosi. Alors, il faut comprendre. Alors il faut comprendre que toujours aux aguets pour tout que la bino information aux alliés à la ligne. Mais c'est Hippolyte Kanambe en personne à Ouvira. Kanambe Zana à Ouvira place à Sali 4 jours. À Sisi Moussala, la minute où bazo signalé biso, Bazana Auto Bengi na Kindu. Alors qu'est-ce qui se passe? Kanambe à Ouvira, et ça information vraie. A recruté par Azur Auto Bengi. Commandant surtout ya zone wana information na bolande lango boko comprendre que non Kanambe asa toujours na plan à préparer alors ba plan ya mabe nde ba pesi information ba lobi Kanambe en personne a tindi mutute na Ouvira. Alors là où il a fait 4 jours, là où il a pris tous les commandants de tous les régimes, régiment, merci président Chip. A vu tous les commandants et régiment en agnon surtout ya Ouvira. A Kena bango tina Kindu pour appeler sa bango message. Alors message jusque là, tozo yebate. Ne topé si toujours message na Otobengi John Numbi. Puisque Otobengi John Chibangu, vous êtes maintenant Otobengi Mutoso Simba renseignement militaire. Voilà. Renseignement militaire. Comment ça fait-il que tous les commandos, il y a régiment, il y a Ouvira, Kabila Keiko Swabango, la minute au Bazana Kindu, information vraie. Et comment ça fait-il que un général au Kabila Nomaki, puisque Abomaki Batobele a fait ce pété wana, Azako Tambola na ba province, pour na koyebisa basoda, Otobengi ba fidèle ya Kanambe, basa la sécession wana. Yangona tozo fait ça toujours message à qui les voit, puisque yende muto a remplacé Delphin Kaimbi. Yangona tozo senga na ye, alande la ba information surtout, à comprendre vraiment que non, sans formol, Aza toujours au top. Toujours dans la carte actualité politique, alors il faut comprendre que non, famille Chebea, basé siko satisfait. Avocat, il y a Floribert Chebea, avant même il y a Fidel Bazana. Baza satisfait pourquoi? Lobby, basali déclaration. Lobby boy. La volonté de Tshisekedi d'instaurer l'état de droit doit se concrétiser par les poursuites contre John Numbi. Voilà l'avocat basali déclaration. Lobby, pour le moment, Facha n'est d'accord. Lobby va procéder banda. Ndayangono moni gouvernement européen, na otobengi ba américain. Lobby, mais comment ça fait-il que ça déjà n'a pas élément, pas preuve tangible, puisque Paul Mouilambo présent chez la Yep Sarabi, a outil qu'on révélé. À lobby, les vrais commanditaires, il y a l'Iwa, Floribert Chebea, c'est Hippolyte Kanambe. Paul Mouilambo, au présent chez la Yep Sarabi, a son sein à quitter ce terrain, puisque c'est lui, Bazana Babilamba Makila. Alors vous devez comprendre, Fidel Bazana, Bakundaye na lopango ya général Otobengi Jadidja. Voilà. Jadidja siko problème ezani. Ba prometaki ye ba patisa ye pété. Ba omi balé ba exakitaki liwa, ba ebisaki bango tokomatisa bino pété mais l'air ba silisi, ba pesi bango kade kasi ya masanga. Ba pesi bango kade kasi ya masanga na mwambongo moko song baboy koloba. Alors nde tomoni sikoyo général Jadidja tellement que asalaki déjà Otobengi tombo. Pour l'air bazo bomaye malamoko bakotisa na lupangu na ye bakunda ye les justice esengi place bakunda ki ye ezala déjà encerclé pour basala Otobengi ba enquête nde yango moni mwasi ya Fidel Bazana lobi asalaki na sengo lobi va permettre que ba poursuite ba puisque bientôt là alors là John Numbi sera aux arrêts à révéler que ce n'est pas moi le commanditaire c'est Hippolyte Kanambe nde yango moni lobi na yebisi bino Kokanga Kabila eza lisusu makasite soki papa te Tshisekedi do munu basala ki envie mutoni boso ko ele Kanambe vivant c'est Fachibe amen soki papa te Tshisekedi basala ki envie pour ka ebisa kiso kiso peut-être to mona gineti bandoto puisqu'il était le prophète politique
mais tala faci ndenga kena kanambe tout doucement mais soki lelo alinga sala na bomo faci alinga memela ye pena kanambe bien ligo yango na omoni tolobi eloko liboso kanambe aza déjà pete ki pungu nayebisa bino schéma pete procureur général soki abengi ka mama sifa mama yaka de soi-disant mama sifa mama kanambe yaka na est-ce que mama yo bota to obota te abota te abota alors oyo to bengi politique kanambe aza mwana yo ya banda wa oyo lipasa na ya botama na manono siko yo botela ye wa nde place wana mbala moko bakangi politique kanambe usage de faux a utiliser ba faux par otiki Marceline wapi yango na vous devez comprendre côté o utiliser ba faux parents Marceline aza wapi toujours na carte actualité politique ba informer biso balobi Etienne Longondo andimi otobengi vaccin akose vaccin ye moko akomi bete ye moko yango na toyebisi Longondo vaccin wana biso tokozwa yango te il faut ebanda nanu na poto kuna mukantombolo kutu tout d'abord aza d'accord te na eloko wana alobi koma baoccidentaux bango moko baza kozwa yango te bazokokima mais bazokowelisa toujours na kati ya afrique nde yango na omoni bato ebele babengi balobi me botala ministre na bino alobi bozwa vaccin bose nde toyebisi bango signature ya mboko ya suki eza na maboko ya facibe ye nde moto akoloba tozwa et d'ailleurs pour votre information asi aboya yango alors papa Longondo ozala nokimia et d'ailleurs on nous signale tous les ministres sortants baministre nyonso tout sortant bakozala oza nga te igef papa Gilles Alengeta nga te igef puisque mukantomola ayebisaki igef avant ya kosala remise et reprise bouti kolanda bientôt dans quelques heures vous aurez le nom du premier ministre mais Fatia Lobaki gouvernement wana bakosala même baffaire courante te mais avant bakende basala bango audit mais lobi IGF ayebisi biso alobi ete ebele ya baministre sortant bakozala aux arrêts preuve tangible mama Akasia bauti kosala ye signe pa bato tobengi ba Interpol balobi aza dans 2 ans aza déjà na banque na Luxembourg donc aza déjà millionnaire mama Akasia kende